match to the nid. Peuple côté bango be côté to the match nid. Ozo mala be to vivre na nzambe. To mela ta maya ngoya ba so ma ba idele ba maya ba to so mela kate. To mela maya mabulu na tio chechor. Papa maya ngoso fungoli. O mona masuba nenge bi maratongo. Choro tale tu ese fulu furu kolela. O meli nzambe zo bate. Ye mota mela kabu. Na malil. Aka free de c'est de. So de yel. Makamwe ko falobi. Makamwe mo sembo lobi ngana lo bateni. Parti beaucoup plus étranger, extérieur de l'Afrique. Concernant votre trahison, le pasteur, vous avez trahi le Congo. Et Zabinonde, pasteur, vous avez mis des Congo dans le cadre de la merde. Ce sont vous des pasteurs, vous avez été corrompus. Ce qui peut t'aliper bien. Naseni, il y a un pasteur, c'est lui qui est là. Oui, na maison chef et la maison civile et chef de l'État, c'est un pasteur. Oui, au côté de la parlement, au coup de presque bateau bazawa nous bazo trahir Mboka. C'est ça que même na directeur à cabinet, au coup il y a que des pasteurs et des frères en Christ qui sont en train de salir la réputation et de détruire l'image de la christianisme. Vous toujours les chrétiens. Pasteur Dati. Mais vous n'êtes pas Kati. Yebagito. Parmi bateau batanga bango na kati on influence on yakolo bango na kati mais nzamba simba ki motema na ngai pona ko trahir mboka te. Je trouve que vous êtes vraiment une personne qui est vraiment très bon au lingi mboka et besoin la savoir. Et alors mais bato mususu baso mitu na ba question tango ozali ko telema pour vous parler de vérité, pour réveiller mémoire, parce que vous avez encore ma mémoire na bango, avez-vous un intérêt derrière tout ce que tu fais? Il y a aucun des potos ou bien nini? Mais bien maman na ngai oya botinga papa na Suisse. Baba na Suisse là on des poto ya papa mbate. Suisse yo kakawana. Suisse ba poto ya papa mbozo kakawana te. Maman ya botinga, papa na ngai famille mobimba. Oya ngefa to na Suisse okuta soke na Lausanne okuta ba papi wemba papi ngefa koyoka ye ba bijou ngefa bazali bato ba yeba li poto mobimba mais si moi je reste aujourd'hui parce que nazali patriote na boina que pas mundele toi c'est qui ngata bi toi c'est qui mon entier botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci... Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé à Sika. Yaya Tobina et Congo Température. Et y a mon pépé à Sika. Badonda te poani. Bana poto, bana mokili mobimba. Vacancière. Awa tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona. Nyonso osaka nango na mikili. Okuta nango awa. Donc place Rosette 1, place Rosette 2. Ezali bongo synonyme ya Paris, to pe Bruxelles, to États-Unis. Awa oyaka na bilamba to valise na yo. Nyonso okuta nango awa. Groupe électrogène industriel local na entreprise ya minene. Bana poto en tout cas awa kozala desite. Contactez biso na numéro oyo pona ba réservation na bino nyonso. Awa tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona ba réalisation ono ezala te. Bonjour très chers fidèles internautes, très heureux encore de vous retrouver sur ces belles grandes émissions Vérité sans frontières, donc qui vous a été toujours présenté par votre humble serviteur René Abiri le Macron le Mandela, actuellement appelé le cardinal Monsengo de la presse congolaise. Là je dis un très grand merci Nabatutu Obalingaka René Abiri partout dans le monde, boss de boss Gotsebe, les patrons de patrons, la carte illimitée qui a fait vraiment de graves émotions au niveau de Nigeria. Il y a $100 net na film, mais pourquoi pas à AG Fafalonga. Merci aussi à celui qu'on appelle la propriétaire de cette site, la grande dame qui vient de faire une tournée après Diego Kao, maman Rosette la fleur d'Hambourg, la première congolaise à découvrir l'Amérique en entièreté. C'est une fille, pourquoi pas dire un très grand merci
à Paola Schengen et Kilo à Londres. Merci à Elo Gemouya, il y a les tout-puissants. Merci aussi à maman Sylvie Mbembe qui nous suit depuis Paris. Le premier noir sénateur Berthe Mampaka depuis Belgique. La famille Chimanga, la famille Chimpaka depuis les États-Unis d'Amérique. Donc merci. Naba abonné Nabiso tout 0044 et maman Elise Alitoulia, mamie Zemakoina di Blanc. Merci à maman Lolo Loris, c'est la Congolaise. Balobi Mikolo Renabiri. Na maman Loris, c'est la Congolaise. Balobi Tokos, donc Del Pirlo, Mourinho, Ronaldo, Cristiano depuis Australie, que je te salue. Aujourd'hui, René Abiri, par rapport à l'actualité du moment qui se déroule à la République démocratique du Congo, votre Mandela Macron de la presse tient à recevoir l'homme de Dieu parce que Balobi, ceux qui ont occupé politique et occupé, veut dire que biso tout bas congolais, nous sommes toujours concernés à parler de la République démocratique du Congo, donc c'est vraiment un homme de Dieu. Qui ne se tient pas à fermer la bouche avec un pacte idéologie pour pourrir la vie de la population congolaise. Vu que c'est un homme de Dieu, c'est un papa aussi qui a vraiment un très grand cœur. Il y a Batou parce qu'un pasteur, c'est le père de brebis. Donc il faut appeler ça bon repas et pas brebis pour la bien nourrir. Donc je suis déjà là avec le prophète John Ngefa. Le prophète John Ngefa, bonjour. Bonjour, monsieur Abire, Nzambe Pambolayo. Ata santé zaki malamote, mais tant tout le monde parle de Mamboka, nous sommes obligés à kolobela yango. Alors, ce lobby politique qui s'occupe de notre mais politique s'occupe de nous. Attends, boy politique s'occupe de nous parce que politique est vie à bateau, politique est social, politique est à bas niveau nyos. Yango tongo le état de santé à Congo, est médiocre. Ils sont médiocres, il faut tout l'obéler yango. Parce que tout l'obéler yango, nous sommes les Congolais, les vrais Congolais, les vrais patriotes. Alors, Congo est un patrimoine national et abisso. Alors, ceux qui te battent les yangote, ceux qui te lingui yangote, te lobeli yangote, nani motumsa ko lobela abisso. Nous sommes abandonnés. Nous sommes abisso mon Congolais, même Mindele, Bazorabilo, on a abisso, na ba pays africain et sonoli bisso, mais avec Dieu nous vécons. Merci beaucoup le prophète John Ngefa. Lors de votre introduction là, Toko Koloba, que non, les Congolais eux-mêmes n'en profitent pas de leur bien que Dieu a béni les Congo. Mais na ebisa ki yo journaliste Abire, journaliste les Primbanga, koleka bambanga nyonso, koleka même Zakari Babaso. Alors ils ont bang sangai. Tant que tout le monde a quand même lenga parce que Abire ko lukanga na likambo nini. Alors Congo est le pays le plus riche du monde. Tout ça matière mosusu premier na mboka na biso oyo mokili moko ezana ngote. Est-ce que ba chinois bazwa ka mabele na soka na mboka na biso? Mboka na bango. Mabele oya là ce sont des vérités qui sortent à propos ya ba chinois. Ya chinois bazwi ba kena ngo. Est-ce que oyebi banzete na biso to ça deuxième pays na forêt na monde après Amazon c'est Congo démocratique. Oyebi ba crime na biso tambola ka mokili mobimo. Est-ce que ba totone ya mboka wana ba village wana biso moto bénéficiaire nango rien. To dans na diamant. To dans na or. To dans na ba ivoire. To dans na zinc. To dans na cobalt. To dans na uranium. To dans na café. On a coutu mosusu banité ezali ebele ya koleka moyen ya kolobela ngo ezali te. Parce que quand on parle de minéraux, c'est-à-dire que l'ensemble de tout est-ce que produit moko ebimi na Kasai central ezali ni na monde et banité na Kasai central biara bundaki na polani kama una sapu polani ba wala ki mabele richesse moko ezali wana matière mindele bazu yango eyebani yango te bon mboka ya ndenge wana mais nous sommes les pays les plus malheureux, les pays les plus pauvres, les pays les plus misères du monde. Est-ce que ba bien wana monsieur Abire, est-ce que ba Congolais ba ko profiter na yango te? Maintenant, le pays le plus malheureux, le pays le plus pauvre, maintenant, qui sont condamnés pour être le pays condamné comme le pays le plus pauvre? C'est un problème des autorités. Attends, Kolongola, Anjozana Yangote, Sato vivre Ganaïte par rapport aux Ange Yassika. Parce que Ange Yassika, voilà. Donc, on a qualifié Mobutu de toutes sortes de démons du monde. Mobutu, sorcier.
Mobutu okitiste, Mobutu voleur, Mobutu assassin, Mobutu criminel, Mobutu, je ne sais pas. Voilà. Baye idéologie mususu et de bato bayi na Mobutu. Bango bayi na pouvoir. Je ne suis pas contre le gouvernement à la place, mais tout ça contre le système. Voilà. Hein? Et na koloba yango. Mobutu akei na diamant moko na cercueil na été na or tene lo côté akei atiki mboka boy. Bango ba gouverner. Ça doit être gouvernement ya Kabila le père ça 3 ans de pouvoir et demi. Joseph Kabila a sali 17 ans 20 ans de pouvoir. Toche 20 ans pour nani. Tango Moselle Laurent Kabila soldat du peuple ayaki awa et président actuel Joseph Kabila il est azraki commandant il y a force non commandant force terrestre na Kankokol. Donc ils allaient pouvoir ya bango asali continuité il y a pouvoir. Tu comprends? Donc ensemble 17 ans plus 3 ans ça fait 20 ans. Alors na 20 ans na bango basali wana to moni eloko moko oyo tolonga ki Mobutu te. Et le comment congolais a chassé qui Mobutu est bakité. Natanga Mobutu ça qui n'a ndengo te. Natanga Mobutu dictature ça qui bote. Natanga Mobutu mignon coli na ba ikbeketele ezala ki boete. Ikbeketele. Donc ikbeketele ezali au moins na bateau sur qui sengi na kisengi. Na autorité na ba journaliste na ba nani avec ikbeketele. Ba ikbeketele ezala ki marque oyote. Poloso ezalaki ndenge yote isolo ezalaki marque yote tozo suka wapi alors tozo mona été par rapport au gouvernement na bango na Mobutu au moins Mobutu pourquoi et qu'est-ce que le président Kabila sali erreur il a pris l'ancien mobutiste ayei bazingi ye lisusu erreur Mobutu asalaki pe donc c'est bato wana l'erreur tala lo consort oyo Congo ezoko makati nango ezali mawa pe misère ser moko oti poto hein tozalaki na epai na ngai tozalaki na bureau ayebisi ngai papa vous vivez comme les animaux na bi maman et tozo vivre comme les animaux alliance ikpeketele parce que moto nyonso mayele longwe na yengo omoni parce que akuti courante akuti maite avant d'abord mona biloko moko mais c'est congolaise avant ni mingi na étranger mais azali congolaise alors ngai na bisi bato na ngai bi oui azana raison na ye ce qu'il vit ce qui mboka na été akoya kati na ngote mais mboka le plus béni le plus béni et comme ndengo ce qui nzambe te ezama watro. Merci beaucoup le prophète John Ngefa. Donc, avec Impact Nédologie. Mais le prophète John Ngefa, faisons un peu cette analyse par rapport à Makambo Oizali qui s'est déroulé entre l'église catholique et puis l'église chrétienne. Oh, l'église chrétienne, vous tous, le pasteur, à l'exception des personnes, vous êtes presque sanctionnés donc, dans le parti beaucoup plus étranger, extérieur de l'Afrique. Concernant votre trahison, le pasteur, vous avez trahi le Congo. Et Zabinonde, pasteur, vous avez mis le Congo dans la merde. Ce sont vous des pasteurs, vous avez été corrompus. Ce qui peut t'aliper bien, na Seni, il y a un pasteur, c'est lui qui est là. Ou il y a une maison chef et la maison civile, le chef de l'État, c'est un pasteur. Ou il y a un parlement, ou il y a presque bateau bazawano bazo trahir mboka. Ce sont que même dans le directeur à cabinet, il y a que des pasteurs et des frères en Christ qui sont en train de salir la réputation et de détruire l'image de la christianisme. Vous toujours les chrétiens. Pasteur prophète John Ngefa, Bolingbo Tcha Congo wapi. Bon, Abire. Na kwa biso boy yolo yibasa ngaite ngana jare ya bango nga mutu ya bato prophète participat non na la bina za mutu ya bato mais ce que je fais aujourd'hui ezanine na bandili tilelo et bongo wangani deni le silelo bolia mbongo na bindalia mbongo wapi mais ngana boya ki bango pona nini na boya ki bango na bima ki pona nini na mona ki baso teka mboka na mona ki trahison ozomona na réunion oyo uti kolega dernièrement awawa na ba pasteur kuna na GB na moi c'est wana kuna na bosani quelque part wana mais ozali muto bande ko mono zolanda ba pasteur o baza parmi moi ba tête so bazo collaborer avec le chef mais ngana ko ebisa yo ko tianga i trouble na ba combattante na muto ya peuple ngai ne muto na dénoncer ki yango to kendeki gouverneur 3 conseillers président premier ministre donc pouvoir mobimba
tozalaki na jebe na se wana na ndako moko na cave namonaki bapaster nyonso soit disons basanctionne bango bazalaki wana ngai mpe nazalaki invité ifo natala ti ifo natala na kati oyebaki to oyebaki te nayeba te ndenge ni babengi biso me ngai nazali parmi bagrand nazali parmi bato batangaka bango naza na kati oyo oza na influence oyo ya koloba koyoka naza na kati mais nzambe asimbaki motema na ngai mpo na kotrahi mboka te kuna bazalaki ni plan ya kotrahi mboka. Vous avez dit non. Ngai non te ngai nabai non te bango nyonso baseptaki bazwaki bambongo babiloko nyonso mpo na lelo tokoma na situation oyo role na bango ezalaki nini. Église de réveil kibangiste bazala kote na bango na baeglise mosusu ya mike mike mpo totake catholique totake protestant mpo bazala impact te parce que biso nyonso toza mikana ndenge moko parce que mosengo catholique abaneli ya kotelemela bango ezalaki yango ntango bapesi bango bambongo ba 2,500,000 $2,500,000 moi j'étais là, moi je l'ai vu, j'ai appelé mon frère Nabi Moshe mbongo bozoza po teka Congo mais Congo ekotekama. Il faut tout ça a été fait pour combattre le cardinal. Ça j'ai dit, pour combattre le cardinal. Moi j'étais là. Il paraît-il que Nakati sa réunion wana ba mona ki pe moi quelques têtes ya ba ABP Nakati. Te AB azalaki te AB moko azalaki te. Mais ba musulman bazalaki, na ba église de réveil bazalaki. Abbé azalaki te, abbé moko azalaki wanate. Alors j'ai dit aux gens, moi je ne peux pas prendre, je suis le pasteur, le prophète des plus pauvres. Moto yebani, mais les plus pauvres parce que yebani mais oza ne logote. Ne logote parce que na boy ko mbongo ya makila, mbongo ya mabele lelo to suki wapi. Lelo to suki wapi. Toke pa mukuna. Comme l'église à Mokuna, Kakenza, Galasa, tout, Kakenza, il commence à ingérer catholique. Mokuna, j'ai dit aux gens, est-ce que Nzamba Kindi Biso, pour Nambongo, et ça qui est Mbongo, Yaki, bah quand il y a quelques-uns, moi, je ne peux pas prendre même un franc à cause de je suis sorti. Ndebanda wana na bandi combat oyo ya ko dénoncer bango. Alors ceux qui bango ba du ba sanction, ils méritent. Ngala ba mission na baki, les pasteurs de l'église de réel, ce sont des coopérants. Ce sont les ils ont trahi la République démocratique du Congo. Ils méritent d'avoir une sanction très sévère. Et je l'ai sanctionné. Mais ngaïté, soit il y a la commune na poto, ba combattant soba na poto na ozalama na laissé. Soit il y a des alibati dans l'invitation. Na okoma. Na mutu ya bato na okoma, bati dans l'invitation na okoma. Mais prophète John Ngefa kolanda nengoza koloba, ça prouve que vous êtes vraiment une personne qui est vraiment très bon au lingimbo que peut la samour na yo. Et alors, mais batu mususu baso mitu na ba question, tango ozali ko telema pour parler de vérité, ko réveiller mémoire parce que batu beli ba olanda biso ba sepilaka tango za ko réveiller encore ba mémoire na bango, ozo bimisa makambo ebele baso ko bimisa te. Avez-vous un intérêt derrière tout ce que tu fais? Ya rokende poto ou bien nini? Mais bire maman na ngai oya botingai papa na ngaba na Suisse. Baba na Suisse là on des aïs poto ya papa mbate. Suisse yo kaka wana. Suisse ba poto ya papa mbozo kaka wana te. Maman ya botingai, papa na ngai famille mobimba. Oya ngefa to na Suisse. Okuta soke na Lausanne okuta ba papi Wemba. Papi ngefa koyoka ye ba bijou ngefa bazali. Bato ba yeba ni poto mobimba. Mais si moi je reste aujourd'hui parce que Nazali patriote, Naboina que n'est pas Mundele, toi c'est qui, toi c'est qui? Parce que c'est ça la moussale échafaudage. Moussale le problème est boulot et ça boulot. Libanga et ça libanga. Mais Naboya le fond na Mindele parce que Nana Mboka malamu ya koleka Mindele. Yango c'est pour cela Nabundela ka Congo. Oye bien hiver na Canada bato ba magate. Mais à on a 2 saisons. Ba on a 4 saisons. Ba zo ko souffrir. Ozomona même mboko ya boye. So ki totiki yango ekene na mboko ya banguna. O ndenge zo kene. Non, il faut telemela yango yango moni nazali un vrai patriote. Oya zo bundela mboka na simi pouvoir te opposition te na lobelaka bato nyonso basai na Nzambe qu'ils ont trahi la République démocratique du Congo. Ce sont les pasteurs, ils méritent avoir cette sanction. Et pour moi ngana za kuna te. Oya kabire. Ah, babi bo kende potote. Ngana ko kende, ngana kende lobi na kei. C'est ozo défier nde ba combattre. Non, on a défié combattre ba. Moi ba lobi ke pasteur mongo ta tia lokolo. Papa exception za ngate, ba yebi yango. Ba yebi ka exceptionnel za ngate. Ba yebi yango, ngai na moto ba combattant. Ba combattant ba ndaka ba bande nga ba vidéo nga partout dans le monde. Moto ko wanga na ngai te na lit oyo. Lelo mosengo abimi lelo, biso ba John to banda fa mosengo. Lelo ye ko fabimi lelo, biso to banda ba lit ya
Mbokoyo, avec Kofo. Mais prophète John Ngefa, est-ce que. Je te dis les choses qui sont réelles. Makambo et Kofo Alobi. Makambo Mosengo Alobi, on a l'obateni. On a l'obateni. Les banques sont là. Oh Mosengo Alobi, oh Kofo Alobi, oh Ngai John Ngefa, na l'obateni, na Sakura pour Mboko Teni. Non! Bah lobby va se compléter. Makambo on a l'oba et ça continue. Tant que bientôt, le Congo sera libéré. À bientôt pour pouvoir le quoi. Il y a un autre monde en septembre. Voilà. Mais le prophète John Ngefa, avez-vous déjà vu le cardinal Mosengo après tous ces événements? Le cardinal Mosengo a été événement. Mais au moni Mosengo, c'est la volonté du peuple. Na mona sango moko ya nzala te. Na mona sango moko ata mo makolo zo souffrir te. Bandaka sango zaka lix na makambo so malamu. Soki lelo ba koti boye parce que ba plaira catholique bazo mona injustice moko songolo. Mbongo ya république. Peuple congolais azo ko bénéficier na yango te. Na lobi ngai John Ngefa la mort de Jésus na kufa kala na sika na Yesu. Ozomona Nazali le prophète le plus pauvre et le plus malheureux. Nana mbongo te. Nana loko te. Mais na kozwa mbongo na seconde na so benda ko étage. Seconde na so biloko na lingi nango. Mais je ne peux pas le faire à cause ya Nzambe. Ozomona Nzambe so mona biso. Alors tango ba catholique ba moni. Ek mi kita ya mboka. Biloko ya mboka. Ezo se kabare na bato moko songolo. Alors peuple azo bénéficier nango te. Mais catholique abi non. Il faut social, il y a banamboka, richesse na bango, et ça est équitable. A telemi, a sali mabete, et ça est droit banamboka. Toko lelo kokanisi Mosengo, azali boye, azobo misa bato, Mosenga bomisi bato na ndengeni. Mosenga fungoli bato mémoire, biso to fungola bato mémoire parce que to récupérer biloko ya biso. Tu vois, marche pacifique, ezali na kati ya constitution na biso. Je te donne un exemple. Na Tunisie, ba telemi na marche, ba bi non président de comprendre traité. Qu'est-ce que le président fait? A bengi gouvernement na 5 milliards. A tiango, ba indigène ba to ba salango. Marche sidi. Ba pourquoi na Congo? Donc tous un esclavage moko, tous na prison, papa to na prison moko, au lobate, au consulaté, au sécaté, alors dans un moment moi ba belge ba ya ba ta biso fimbo na ba dendo, ke na za ndenge na za bolelo. Un peuple pe fungoli miso. Et bien non c'est non. Les lobozo bo ma peuple wan. Les lobozo torturer bango. Le pays na monde le plus viol, on va violer ka kolega Congo ezate. Tala statistique il y a violer le monde. Congo démocratique, les pays va violer basi yo ndima. Soldats ont violé moi il y a 3 ans. Est-ce que c'est normal? Moi il y a 3 ans, c'est normal? Exactement au Congo. Pays bato ba kufaka lokola guerre à 40 à 45 ans au Congo démocratique. Pour na droit na bango, pour na richesse na bango. Lelo Palestine, na Israël bazo elani mabele, mboka na bango, mais ba kolo mboka za Palestine, mais kwa Nzambe apesa ki bango elaka wana ndo ozomona bitumba. Soki biso ba congolais, to telemeni mboka na biso, to lobi ba injustice yo, to salakati nango, to changer, bon respecter ba texte. Soko moni mboka. Oyo ba konzi, ba respecter ka constitution te, ba respecter ka ba texte o bango ba signer te. Mboka wana ezali ya pelengendu. Merci beaucoup le prophète John Ngefa. Donc le temps soufflé moi mouké. Donc je dis un très grand merci celui qui est là derrière la caméra, Shadrach Discoret, pourquoi pas à Lydia Kapajika, donc depuis la Belgique, donc qui est déjà de retour à la Belgique. Donc merci aussi à frère Rémi qui est le garde au Asalara que tout le monde a prophète Ngefa toujours parce que c'est pas assez facile. Le prophète vraiment donc Bobika na makambo atali sarabiso ba vérité pour na souci à kebiso tout ba congolais autour la zone étranger. Tous à la informer concernant l'évolution Yambo Canabiso. Donc c'est pas assez facile. Il y a quelqu'un qui est là, donc qui marche à tout moment avec le prophète, le frère Rémi. Donc donc Rémi Bobois. Donc Rémi Bobois yende mtasala que 2 fois à l'an de la prophète à la kindengeni à la muka kindengeni siko. Donc le prophète vient aussi d'être malade. Donc 3 semaines, donc c'est toujours le frère Rémi. Donc c'est ça qui était vraiment matin, midi, soir, les médicaments, prophète, tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose de bien. Je bénis l'Éternel Dieu pour ça. Et alors le prophète John Ngefa,
Tomé Kempe pour analyser le discours qu'a fait le chef de l'État, M. Joseph Kabila Kabange, discours naïwana wasali à point de presse. Comment avez-vous trouvé et surtout beaucoup plus na partie à élection? Bon, ça montre que pouvoir en place a besoin d'organiser l'élection. Na ibisaki yo abire na 2017 il n'y aura pas l'élection. Bato ba tcheki tembe. Na bi élection ekozalate. 2018 pourquoi ba le 23 le 23 décembre, le 23 décembre, pourquoi on janvier 7 jours. Au moins, en juillet, août, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas la liquidité. En fait, ceci va reporter en gros pendant l'élection de 2020 à 2023. Le quoi la Mokanda a construit le lobby, les présidents en place, en fonction, restent en place jusqu'à l'investiture de nouveaux présidents. Article Bakani Congo notage moi. Congo est un notage. Alors, ceux qui tournent dans Yiki Yiki Oyo, na Boulou Yeki Oyo, même 10 ans, Kabila a son pouvoir. Avec pouvoir. Et depuis 2016, pouvoir à Kabila et Sila qui est illégitime. Parlement est illégitime. Sénat est illégitime. Merci illégitime, gouvernement est illégitime. Mboka ya illégitime boy. Et là on y a malamu yoko kanisa bire o yeko salema o mindele ba tiambongo la bango ba sala po ba yebi. Et puis de bazo banga CPI. So ba tika ngo Britannia bo CPI ko kwa bango. Maintenant dans CPI. Ata mo kilesi yo te po yanzambe. O yanzambe tala ndeko tozana katine yango na landi discours à chef de l'État. Na discours à chef d'État na landi yango na makamuso alobi et c'est qui singa moi mingi alobi boye toyaki na mission ya ko changer peuple congolais mais to réussir la montée mais ça dit des échecs quand un chef parle ainsi ça dit des échecs to koki ko changer peuple ko peuple congolais ko changer bango ni mentalité na bango conscience na bango kope na bango to ko changer yango te. Deux présidents là-bas, na Congo, na 15 personnes. So, na 15 personnes pour changer Congo. Ça dit quoi? Oh, nous sont des médiocres. Sont plus que 15. Sont plus que 15. Oh, bazingi ba pouvoir. Même na lobby, même gouvernement est médiocre. Tolongoli, matata poyakei. Bachei, badi bangaliensi bodo bodo. Pour aller de côté. Médiocre. Tolongoli bodo bodo. Alliance badi bang. Totie oyo premier ministre Azaraki locataire. Ouais, qui n'a rien. Les là comme millionnaire. Tout ça mon anine. Médiocre. Sénat médiocre. Parlement médiocre. Partout médiocre. Le chef va très bien dire. Et il y a mis ça toi lobby. À mon avis, que donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et ça, ça veut dire toujours Congo est toujours un échec, Congo est maté. Bon, on a retourné à bateau dans le discours. Donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que le chef vous disait? Mon sengo, tika na côté à bateau. Tika na Kabila, na Kamamboka, na Mende, na Olengankoy. Je sais que vous n'avez pas ça la musala. Ah, ça la musala naïe. Mais je peux répondre au président. Peut répondre. Non, on va répondre au chef de l'État et puis on va répondre à bateau tout balanda qui est. Na fin chef de l'État, na zolo bana chef, ndengue ekoki. Na lobaka toujours chef n'a pas de bons conseillers. Na lobaka toujours chef va entouré na ba mubutiste. Aza entouré na batu mabe. Oyo bazo pesa bazo nuirier na bere mingi. Aza entouré na ba mububiste ndengo lobiana mobutiste ndengo lobiana musakoli. Donc c'est-à-dire que il peut faire on peut espérer de bonnes choses parce que avec Mobutu car ba collaborateur wana pourquoi ça qui Mobutu ba landi Kabila le père Kabila père la Kibango Kabila le fils ya Zubango ce sont les mêmes bateaux même shit ya Mobutu même shit ya Kabila zokende encore deux. C'est Arabina César, c'est ce que César. Même moi, je peux dire aux gens, César a donné mon conduit à Rome. Mais le pays n'appartient pas, le monde n'appartient pas à César. Le monde appartient à Dieu. C'est le même Dieu qui met le chef de l'État en place. C'est le même Dieu qui destitue les chefs de l'État et des rois. Mais ça va à César, non. Mais à Dieu, c'est que tu mais Dieu, l'église sociale des alliés, quand un pléra catholique ou bien pasteur au monde, bateau bali a gâté, bateau bamela gâté, bateau hôpital les a gâté, bateau soins médicaux les alités, bateau école les alités, qu'est-ce qu'il a dit?
Cherchez vraiment le royaume de Dieu. C'est que Matthieu 12, 31 à 34 dit, cherchez vraiment le royaume de Dieu, tout ça viendra après. Toi, Lucas, mais non, non, paradis. Mais paradis, na mboka na biso, na mabele na biso, na richesse na biso, na bomengo ya mboka. Et donc, na luambo. Alors, bi bataki mboka. Likolo ya banyangala kata. Luambo nani, papa pauvre akufa nani. Wenge konsol. Likolo ya banyangala kata. Ya c'est vrai. Tous les Nyangalakata rwandais, tous les Nyangalakata burundais, tous les Nyangalakata tanzaniens, tous les Nyangalakata ougandais, ils prennent nos richesses pour pas que le bénéfice. Papa, tikana le bagote. Il y a un problème politique. Est-ce que, au sommet de la ville de Rwanda, ndenge zali, Rwanda bazanani, Rwanda, lelo Rwanda c'est au Congo Afrique, Ghana Afrique, Rwanda qui est autant de Rwanda, bajan babato bazwa mentalité. Richesse ya Congo bongo si bango. OK na Tanzanie, au moins une constitution Tanzanie zali richesse ya Congo. OK na Uganda, ndengo Uganda zali richesse ya Congo. Mais yaka na Kinshasa, tozana banzela te. Tozana balabala te. Tozana eloko moko te abire. Passe na passe. Maye tondi partout. Mvula so beti, lokola ngana mungala, na zibwa to ngana nkai, likolo na zo naviguer. Est-ce que mboka ko sala ndenge wana? Hein? Ba poubelle, merci à Dieu. Tolobi makamba poubelle te balongoli ba poubelle. Pour la choléra koti. So tolobi makamba ba poubelle au tembe balongoli yango te. Alors mboka ko tambola bondenge ni. Choléra et koti makasi surtout na niveau ya Kaluka. Kaluka, Bandal, Ngiringiri, tout d'abord choléra koti na koti. Quand nous vivons aujourd'hui, so tozo vivre lelo na grâce ya Nzambe o tozo sambela. Parce que tu na protection moko te. Protection moko na lelo bato na rama mabulu. Lelo ba mena mai bato kisite. Nana ozoma ko mela mai o ba travailler na oso mengo mboko ba ko zwela ngwa pa bato baza payer te nini te. Est-ce que wana ba ko lobela te soki to lobeli to zingambo lobeli na kipika na kufunga na kunena na ko papa na ko nena na ko fika na kupika ndenge nini no muta ko ila tuna droit akoloba makamona o lobata ko lobate papa soko ngo ba wena nikisema na kubula na kupika na kufunga na kutia papa atayo moko quand moi je vois mon pays ezokende boete na ko sepela tata Nzambe yo moko ozana likolo o pesi biso richesse bomengo tokoyi ba umbu na bomengo na biso Nzambe tali kamuna biso na suki na bangi fimba bakanza Anana. Donc, merci à Magali Dacosta qui me suit depuis Afrique du Sud. Je sais qu'il va combattre Belé Afrique du Sud. De Bolingra, le prophète John Ngefa, vous avez vraiment été convaincu puis vraiment satisfait. Le prophète est vraiment hasard, vraiment malade et n'a pas vraiment temps et belé. Le prophète John Ngefa, donc il faut respecter le temps aux médecins à PSI parce que vous ne pouvez pas masser trop parler de peur qu'il ait causé encore d'autres maladies encore à l'intérieur. Et le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Yann André Kimbuta, séjourne maintenant en Afrique du Sud. C'est pour quelle raison avez-vous reçu des informations? Il est malade. Au Kimingando, Nganda Kimimbula, à quoi il a maille. Au Sayelogoni. C'est lui qui a porté le choléra dans Kinshasa, Kimbuta. Il faut dire la vérité, pourquoi vous mâchez les choses. Hein? Pourquoi dans l'objet Yango? Qui a ramené le choléra là? Kimbuta qui a amené le choléra à Kinshasa. Hein? Pourquoi? Ba poubelle a tient partout. Ba poubelle balongola kango te bandeko ya pemba lia soki bibemba bato kufina na ba guerre ba lia misopo ya bato batondi awa papa basikoyo soki mvule beti mai wana ezokota bato na ndako kolera ekwi alors tant kolera pe ekwi nzami pa tika kate yeba beti akana ma félicité c'est que l'homme aura semé une moissonnera nzami pa beti aye akana match to za nil peuple côté bango be côté to za match nil ozo mona bebi to vivre na nzami to melata mai yango ya o ba so ba mema ba idene ba mai ba to so melaka te to mera mai ya mabulu na tio chechor papa mai yango so fungoli au moins ma souba n'engue bimanatongo chorro tale tu ese fulu furu kolela o meli nza mezo batir ye mota mena kabo na malil à Afrique du Sud match nul. Le prophète John Ngefa, nous sommes presque à la fin. Dieu merci. Tolobeli baloba fa. Vidi balongo siko ba fou. Moi sur la bien bani kokota. Mais to pesi bango monter continuer. Bako bo mabisu na maele mabete na bangombe to na ngotuninga dikamba bangombe te. Te oui le prophète a tuna kyo yango donc bande ko répondre mais to kota ki na question mususu à propos ya ba message oza ko surki
circuler na ba réseaux sociaux donc na ba réseaux sociaux donc na monaki donc il y a aussi un discours aussi à Vital Kamerhe aussi na Landina Tongwawa qui a aussi parlé concernant ça et puis na ba marche où ils ko salema ya ba ndeko na biso ya église catholique. Bon, na église catholique eza droit na bango. Et puis l'église catholique eza ye mon peuple eza simana. Même Vital Kamerhe a très bien parlé. Il a très bien parlé parce que ba pembeni bango bazo révéler droit moko légitime ya mboka eza mabete. Mais toboy ne bazo boma ko beta ba masasi na ba lieu sacré ko profaner yango ezali déjà mabe nous condamnons ensemble même papa lobby. Même secrétaire général Yaouni a condamné Baté acte. Et tant que a condamné, il y a procédure judiciaire. Donc, il y a une balise, il y a une sanction. C'est que nous oublions. Ezali. Alors, Batika, il y a mis balé. Tout le monde est belé. Et quand il y a tout le monde est vie. On est des combattants, des consommateurs étrangers, des Sungarabis. Na vaccin, mon gars, yawa. Babiso barotia, bato pona choléra, pona bato babota les sous-soutés. Basi babota, tani bali babota. C'est rare, on a tout qui va stérilité. Sur bango ba na basi na bango na bango baniko bota. Sima lobby. Allez, bazumbo koy. Te mboka oyo, monsengo aloba kiboye. Ekofo aloba kiboye. Ekofo, évêque Ekofo, alliance Pupola, alobi boye. Lelo ata mboko ya biso motako teka ata maître moko azate et motako récupérer yango bano ya biso ba ko récupérer yango ezali même message ya soldat du peuple pauvre Laurent Désiré Kabila alobaka yango même message ya na ba congolais Congo yo soko sa erreur ata 1 mètre okendeke te parce que ba congolais ata bano ya biso ba ko récupérer ka yango ozomona dès to moni ba kotisi bangombe bangombe belé koti na maseke ya minene wana et puis toki yango bangombe na bangombe mortel batie bango ba poison lokola bayebi Kinshasa bayebi bandundu mboko oyo ezali ya nzala ezali ya pasi ya minyokoli alors bakoti ya tala ngombe munene be 2000 3000 tango ezoli ya wana kufa ponzala viande bongi otomona orke na 4 zana bon tozana be prévité tokolo balikambo tozana be prév tokosenga na OCC o bazali ba congolais ya solo bazwa bangombe wana basala contrat to ba vérité quand bango bazolo baté eloko moko te bangombe zoya bazoya wana na minduki na OCC n'a pas réagi. OCC n'a pas réagi il faut OCC ndekoloba asali ba expression na ye amoni nde mboka ezanga mibeko papa mboka ezanga contrôle otomoni yango lelo bato bazokota na minduki wana lobby aux rébellion eza façon mosusu ya konvayi mboka sans le savoir il faut des jeunes ba services spéciaux o ya sécurité ba identifier bato wana beaucoup de mboka ya bato na minduki pourquoi pour faire quoi qu'est-ce que vous cherchez et personne n'en parle est-ce que tu vas continuer na zengle tango mosengo lobby tango Ekofo lobby j'ai quoi l'état n'existe pas alobi lokutate parce que l'état ezali na fonctionnement na ngo déjà ba yoki biloko ndengo yo OCC akosala ba contrôle na ye aye ko promulguer alobi ezabo OCC ne parle pas ce qui l'état penda azali en fonction alors sala musala na ye na ba kotuna bango ba services spéciaux ba aner banani pourquoi bozo kota boko la ngombe na minduki likambo nini personne non pas kaka soko beti mwasi na yo na bana bitumba bayei olobi mwa likambo ya boye ale ba ko filer yo mais makambo minene ngona e mboka ngo kotambola ngo eta o ezalaka ezali pona ko surveiller bato na ba bien na bango et puis le gouvernement se prévoir et là on une lobby bato to yango na Kisangani basai guerre na Kisangani lelo ba komela biso na Kinshasa ba komela biso na bandu ndete ka Kinshasa ba kotambola bangombe te ba kotsa biso na minduki na se bangombe bangombe so kotambola ba sa bango opération ba tsa minduki na sali mabumu na bango mota pimisi yango ba misi minduki akei tokosuka boni tala eloko na zoyebisa te ba konzi ya mboka batalika mwana tolingi basala banquête soki ezali vrai que bangombe baza empoisonné alors bango ba congolais sauté ba baté bangombe ba mabe bakende so ibi baza malamu ba autoriser sur la dès que bazolo baté eza déjà suspect
Merci beaucoup le prophète John Ngefa. C'est par ici que nous mettons point sur ces belles très grandes émissions Vérité sans frontières. Un très grand merci à Gauthier B, les boss des boss, le patron de patron, ou à Outi Touré à Makasi, à Panzaka Kabambongo na Nigeria. Et puis merci aussi à patron des patrons AG Fafalonga, boss des boss depuis l'Afrique du Sud. Veut dire que Koya Naye na avion, tout le monde a été satisfait avec 1000 dollars. Tina ba pilote, bazoki ba $1000. Donc AG Fafalonga à côté na hôtel pour na rofanda. Donc naba hôtesse. Il y a flat, Naba Sentinelle, 1500. Donc les séries de partage de dollars et puis de zéros. Donc ça dit qu'au Salema. Et puis merci aussi à Maman Rosette la Fleur d'Hambourg à Longwe, Allemagne pour les États-Unis. Donc Kokitane na États-Unis, Naba Toba Kangi Saraba Mbongo, manka qui ba $20 000. Donc de la part, il y a Maman Rosette la Fleur d'Hambourg. Donc merci à 0044, Maman Elisa Litoulia, il y a Willy Moucheni, le véritable code mondial. Le général de FAO. Donc merci donc à Magali Dacosta, donc partenaire privé. Merci à Lydia Kapajika, donc la femme, la fille du moment, Lydia Kapajika, donc depuis la Belgique, donc sœur Moko propre à Sololaga, très bien donc à la thèse trouver les Renabiriba solution. Il y a pas passeport parce que Mandela Macron de la presse, il faut na voyager avec un pacte idéologie. Le prophète John Ngefa na évité ceux qui va remercier mes alliés et puis numéro de téléphone pour na batutu bazana besoin de contacter pour na ba prière pour na besoin de délivrance parce que batebele bolanda kakate le prophète pour na makamboa zali koloba politique c'est vraiment un homme de Dieu qui est vraiment respecté et puis qui a vraiment beaucoup plus de la considération ici à la République démocratique du Congo. Donc veut dire que mututu azana problème spirituel ozana besoin d'aide à faire entreprise les autres tambolate kokende ko lukanganga po aya abwa ke loba mai po makambo tambola e ko tambola lelo kasi lobi tozana basali na nzambe na biso o bazo salela nzambe na kibosolo biso moko toyo ki prophète aboyi kolia mbongo ya mbuya ya mbu biloko ya mbua po lobi boya koseka ye mais andimi atambola na makolo alia atama tembele mais a trahir mboka na yete. Mais pourquoi pas te soutenir basali na nzambo bazo sali la nzambe na kibosolo. Prophète John Ngefa, numéro de téléphone pour na batutu bana besoin contacter. Merci mingi journaliste Abir lobi makambo motuya. Tozaka pona makambo politique te mais tokolobela parce que soki tolobelité ekolanda kaka boy. Tomonaki monseigneur de Mututu abundaki na Mandela pona partai lelo Mandela comme président lelo kimezali. Et conseil nanga na chef de l'état attaqué garde de la nation. Constitution wana yonde moto salaki yango pe olobaki yango bien j'étais le seul ya ko sala campagne ya constitution wana yo pozali le seul moto ya ko respecter pe constitution pona ngai Olanda batu mabe o ba kosaki Mobutu te. Mobutu il a travaillé, il a gouverné le pays pendant 32 ans, lelo a ken exil na moni mandako ba kundie na Maroc Mawatro. Je l'ai vu moi et za Mawatro un chef de l'état digne à valeur naie. Et loko wana babuaka eko buaka je sais mbalo ya sima ba rozwa sima to ko sala mosole to ko reconnaître ye qui a sala qui pendant 32 ans il y a pouvoir na rien balumbu mo sala bango ba mosole wana par rapport à Mobutu par rapport à Mobutu il faut tout monter malamu alors dans le chef de l'état koyoka ba conseiller noté posana ba conseiller koyoka ba Mobutiste wana te bazo kosa yo ba choquer wana banda Mobutu banda papa noyawa tilelo que demande le peuple congolais même on dit bango 10 milliards de bangombe on dit bango 100 milliards de balos ko tiena banda ko bato ba koyoka ngoli susute parce que de 20 ans et là ko bosali yangote so ba personne 5 ans bosali ngoli susu et ko sa té même bato na élection noki parce que ozwa protection no ya nzambe no ya bato parce que c'est la malam lelo yo bemba azo sibil lelo bemba bundaki bitumbate ezaki basuda na ye na ko pesa nya Thomas Lowaka azaki na yo wana azaki colonel ya bemba ti Thomas Lowaka batanga yete Olivier Kamitatu azaki nani ministre de l'intérieur ya affaires étrangères ya bemba te lelo ya za ba nundu bazaki na bemba na ko ebisa yo même général oyo azui passion président PC nani azaki ba général bemba bazaki bele wana mais lelo kisibi
c'est peine ezali bemba bango bazali banda bazwi bambongo na makambo na bango olanda bango te vous êtes encore trop jeune, il y a beaucoup d'avenir. Sala eloko nazoyebisa yo lokola mutu na nzambe azopesa conseil liboso na roi po mabeyela yo te. Et Congo eza na complicité partout. Na landi yo mokolobi une année Belgique azoloka déstabiliser Congo. Mais ba déstabiliser Congo banakala. Économie à Congo biloko na bango Congo est déjà déstabilisé. Congo eza déjà na complot international. Soit que cause de Belgique, France, Grande-Bretagne, États-Unis, bazoluka moyen, mais ya kopanza Congo, pe ko déstabiliser. Yo en tant que mutu mayele, posaka mutu mayele, vraiment que demande le peuple congolais au mener une élection, il y a rapide. Donc le 23 décembre était ola nanga tenanga c'est coopérant aussi. Alors numéro nanga sur ngo zonga ngabina lobby, na ko sunga spirituellement physiquement na ba prière na ba orientation spirituelle et puis mbala simana ko sanga na bino bana pe ko teya na kati na chaîne na bino po bana na nzambe bazwa makambo spirituel babika na yango parce que tozana déjà bitumbo mosengo na pouvoir les obundane et bitumba spirituel mais Bible zo bani Ephésiens 6 verset 16 et verset 12 le bini bitumbo tozobunda eza nzoto mea molimo donc bozo mono ezali bitumbo zobunda spirituellement kaya Satan ya ba démon na kaya batu ya nzambe nde bazobunda mais oya nzambe ezalaka elonga. Somme 34 verset 20 lobby les malais atteignent toujours le juste et biso ba pauvre Dieu les délivre toujours. À bientôt Congo sera libéré. Pose wangai na WhatsApp imo Viber okobenga na 00243 89 610 49 41 okozonga pela numéro mususu 00243 81 807 26 78 pe okozona privé na ngango ngayonso okobenga ngana za muumbu ya bato pasteur prophète apôtre évangile docteur azaka muumbu na bato mais na Congo bakomane ba nzambi c'est au contraire mboka ya ofukama ye nani azali simple instrument on nzamba utiliser ye okobenga na privé ngonga yonso na 00243 99 99 42 937 po ya mbote lokana lati noir benazana matanga ya peuple congolais kufa chaque jour papa na kwa telamba couleur ndenge kwa mirati papa nazana matanga yango na letaka mingi noir po na matanga ya ba congolais bandeko nanga bazokufa nakolata bilamba malamu te nakolia biloko kitate mokolo bakotika congolais kokufa nde natiki yango nazali mwana ya mboka nazali ngai moko mongala nazali ngama moswahili nazali katange nazali moto ya Kivu nazali moto ya Bandundu nazali Congo ezali mboka na ngai po ya mbote nakopesa ta moto moko mbote te na pesika Jésus Christ l'homme de Galilée. Merci beaucoup donc à Magali da Costa, pourquoi pas Lydia Kapajika, donc merci à Del Pirlo Mourinho Cristiano donc depuis Australie, donc maman moko bien sur la Kitoro Makasi. Merci à Shadrach Disquared, donc Del Pirlo Mourinho Cristiano, donc Shadrach Disquared à Tcheoka Aboye. Donc veut dire que c'est qu'il faut comprendre, donc malgré sa malade mais à sali effort à ça que au monde a rené à Biri de loin. Donc merci donc à maman Rosette l'affaire d'Hambourg 0044 maman Elisa Litulia. Donc merci à maman Zemanko Ina Dublin. Donc merci à maman Sylvie Mbembe. Donc maman Lolo Loris la congolaise Loris Ebouele. Donc pourquoi pas donc merci aussi Nabatutu Bolinga Rena Biri. Donc je vous aime très bien. Donc biso tout se pèle na émission Oyo. Donc tout finaka ka j'aime et si kezali et puis ou commenter amen nagnon sur le prophète Alobi. Donc merci bien. Restez toujours branchés et connectés sur ces belles grandes émissions Vérité sa frontière sur congotempérature.com. Merci, bye. Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo température. Et y a mon pépé, Congo température.